moto. Bana qui? Bana mona. Congo Check News TV. Ya Sim Mutombo. Abonnez-vous. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Oh! On suit mon penza. Balandi ya Congo Check na pesi binombote bipai nyonso bozwami. Bozwa gros bisous et outi na cœur sensible. Ndeko nyonso liboso ya télévision na yeko mona cœur sensible. Botu nsama kapenza na esengo. Vraiment na koiko bosa na bino te jamais puisque na loba tango nyonso ke sambino cœur sensible azali dans le néa. Na kembangu kopesa mon boss Sibu Mutombo. Papa zwa gros bisous et outi na cœur sensible. Yonde bossi quoi. Wana na kei na limane na vili ya Arene. Kopesa mon vieux wadani mbamu kolo versase. Oya lata na 5h du matin. Mvua tupenza oya solo nde wadani mbamu. Bande kosoki na keli susu na Portugal. Na ke kopesa ma mama chérie Brigitte Mafuta. Mama mitanu euti na cœur sensible. Eza ba servo ba sola ka bien na kati ya Portugal. Balandi ya Congo Check TV na yena pokwa lelo liboso na bino moma nyonso oyo komona video ya cœur sensible vraiment likambo ya pasi pe ya mawa kokomela kabiso tangu nyonso ba congolais eza penza kimia te bandeko bomoni bandeko balobi ba beti mais eza ka penza trop tard te po ba video ko beta ma 1000 video même mutazo c'est la cœur sensible po mutu na mutu abeta kalolenge na ye ata ebete mi 2000 video mais batu o balingaka bayoka explication ya cœur sensible bazo c'est la kaka ata si ayokaki problème ya cœur sensible na tongo oyo pepo kwa oyo moma nyonso oyo komona video ezali nini ndeko na biso ya mobali na kombo ya Bendoson oyo penza babililingi bomoni yango ndeko mwasi autaki na France akitaki pona kosala makwela na ndeko Bendoson bandeko tangu basali makwela esili bandeko na ngai kaka na semaine oyo elandaki ndeko Bendoson akeli susu kosala fiançailles ko fiancé lisusu ko kanga lupangu na mwasi mususu soi-disant na ngaba bandeko ndeko mwasi oyo autaki na France auti ko bala pas même un mois une semaine mais ye Bendoson akeli susu kosala susu mariage mususu epesaki pasi mingi bandeko mwasi aloba te abandi ko bete biboko abandi ko fiakula ye ndenge bomoni elongi ya mwasi e ba déclassango lokola ba camion minene oyo ezana mabela bakoko baza ko benga ba 207 bandeko esali penza pasi makasi komona ndeko na biso Bendoson kobeta mama na biso vraiment ezali kimia te a déclassé elongi ya mwasi bandeko bino moko bomona kata ba taxi oyo babengaka kuna ketch soki esali accident ba taxi wana ezalaka on dirait basalango na ba carton bibende te ndenge enyefukaka ndeko na biso Bendoson ndenge asali elongi ya mama na biso vraiment faut quand même du respect bandeko esali pasi makasi naza penza na lisolo yango te kaka ndeko oyo Bendoson bandeko na 2010 nakopesa penza explication nyonso te po
pour bon ça kotia audio. Ya grande sœur n'est propre. Propre à faire une ville ya Aren. Maman a dit son Sophie Kabenj. Azana douleur ya leki na ye. Alwa ki kier sensible. Tanga na kombo na ngai. Pondenge zabwe na famille tozongi si matanga. Maman Sophie Kabenji. Na famille na bango bazongi si matanga na nenga kosakana te. Pona nini? Ndeko oyo Benderson. Abalaka leki na bango bandeko. Apesipe moi quelque chose à Memindeko. Moi si na Afrique du Sud. Nde ayaki ko beta yen kuba e memaka leki ya mama na biso Sophie Kabenji. Leki na bango ya suka bandeko na komo ya Sandra Kabenji. Nde likambo ogo komona ba photo e sali vraiment pasi makasi na ndenga kosakana te bokomona photo ya ndeko na biso Sandra Kabenji na audio ya grande sœur na ye Sophie Kabenji bandeko sans plus tarder bolanda kibabengi lisusu bandeko lisolo aleki oyo ezorenye mikolo moyen ma chérie nalinga nayebiso kake komona ye Sandra Kalonje tofandi na komi na Lemba Regini balinganaki na garçon wana musicien ya Papa Wemba Benderson nde kaka bolingo ezalaka baboti na ye mpe mwana apesi pe mwa kazi ya masangi pa na biso après mikolo oyo bazovoyage na aleki na Afrique du Sud wana mwana sakokisaki ba 3 ans boye 3 à 4 ans so na bosani te bakende na bango mpe Afrique du Sud ma chérie bakomi na Afrique du Sud bazwa na ye alingi te leki abima libanda alingi te leki asolola na mutu don akende ata kosomba biloko te akangelaka kaka na ndako mukolo mususu akutani azosolola na voisin nde banda kobeta leki abeti leki azwi ceinture soki pe ceinture po balobaka libende toyebi te libende nini ezaki ya sapato ye ya ceinture toyebi te yo moka moto koyeba kobongisa place wana leki na zemi ya 6 mois leki afandi na pasi wana abeta bavoisin baye nde ayaki kotika leki atikali mpe na pasi wana lokola bakomaki mboka mopaya bazaki na mikanda te babwakaki te azomona ata kobandela wapi akokende kobwaka akokende hôpital ndenge nini kaka ye voisin wana après mikolo azomona ye te ayoki ka tata wana abimi ayi kobetele porte abibanda mokolo wana kotileki ka bien te bobongo boye okomi pani nini boye ayebisa azoyoka pasi banda mokolo wana bongo oza ata na motu te oyo te naza na bana quartier alobi kima kenda te mpa na bango mpo ozwa moya okende hôpital nde place leki mpe akimelaki akipa bana quartier bana Lemba ndeko na biso mwana Lemba nde nabosani kombo nde nakoka kopesa mpe kombo na ye nabosani kombo na ye ake kuna nde ndeko alobi te atoka oyo eza ka ya hôpital nde baye kokende nene hôpital bakoti mwana azalaki deja décomposé na kati ya libumu ma ese panzani ekoti na batrompe ekoti partout babandi kosala ye oyo bako kosala l'hôpital basali oyo bakosala me esimbi te Sandra na biso Kalonje aye kokufa akufi na mois d'avril 2010 aye kokufa tosali nyonso tokoka kosala mpona corps ekende Congo oyebika Afrique du Sud po corps epime ekende ezaka cher ba plus de 4000 même 4000 euros ezaki mbongo ebele bato basungaki obeta mpe liso remercier bato nyonso batiaki maboko na lisolo wana ya petite sœur église lisi atiaka maboko bana quartier Lemba bana Regini batiaka maboko nde ko wana eyaki kokende Kisasa
nde bakunda bakuta biso tozaki na matanga tokolela nanu papa otaki kokufa. Bakuta mama aza nanu na se azolela mobali na ye sangwane kokuta ye lisusu ya petite sœur. Dès na biso asuka kufa na 22 ans ma chère, 22 ans d'âge. Atika mwana na ye mwana 4 ans. Atika mwana 4 ans. Akufa na zeni ya 6 mois. Bakufa lokola bato mibale a cause ya Bendo Son, musicien ya Papa Wemba, ex tata wana abomele biso leki. Nazopesa lisolo oyo a cause ya onga na moni ndenga beti mwasi oyo akende mwasi oyo abalaki mwasi oyo nazaka na Paris akita Kisasa po bakende babalana na basali pe mariage eleki bien. Après quelques jours nda beti mwasi wana o tozomona kaka elongi balobi nzoto bukongo kotala te. Ndoki ya mwana mobali azotambola balèze azotambola na ye akobanga kutu teke na sina boma deja bato mibale na beta o azo continue kaka vie na ye wana musala na ye basi nyonso oyo abima na bango. Naza na mususu naza na mwasi moko afandaka pe na Allemagne abanda kobima danseuse ya Papa Wemba komone Chantal. Soki koko beta pe kande nazoloba bo Chantal babanda kobima na après loi petite sœur nanga bazongana kana Chantal wana zana na Afrique du Sud. Na kokipe kopesa ta numéro wa Chantal wana. Abanda kobeta Chantal pe na liwa. Moko mususu bazoleka na nzela na Chantal. Soki peka bazwa kaka alingaki abeta Chantal soki bavoyu soki baneni akuta na bango na ze beta Bendo wana penaliwa le bazozonga na ndako azoyebisa Chantal oza na chance omonde to banda kozonga nazaki na kanda na yo pona lingana beta yo pene na boma yo o nazaki na makanisi mabe kutuna na limu swata na mokili nazana ba témoignage na ye nazosola na bato. Mama beta lisolo oyo nazo beta ngona pasi na kolela. Nazo beta ngona pasi mwana 22 ans. Mwana tsoka na biso. Belele roba 31 ans. Belele ro sakuli, belele ro tambana na ye mwana azaki akufaki na ye ameleta mususu le ro azana ba 8 ans. Mais nalingi bobeta lisolo oyo, panza lisolo oyo. Epa na bino nyonso ba journaliste panza lisolo ba oyo yebani na ba beta lisolo o comme il faut lokola moto ezopela donc lisolo oyo etambola ona koka koyebiso yango wana oza musali oyebi oyo koko bakisa oyo koko longola soki okobeta lisolo soki okotanga komona nga loba yana ye komone Sophie Mbiya komone Sophie Mbiya obi okoko chape Sophie Kabenje kombo na portaka ya mobile nanga me bana limba bayebelinga na Sophie Mbiya poko beta nazo beta lisolo oyo yana ye moto apesi yango na kolela famille bazolela tozolela famille nyonso bazolela mpona lisolo oyo ntango tomoni lisolo ya ndeko oyo babeti na France etumboli pota na biso etumboli pota ma chérie soki okobeta komona soki okotanga komona nga ya moto apesi lisolo oyo Sophie Mbiya beta ma chérie oyo ezangi soki omoni ke ezangi tobengani na biso tobongisi. Merci en tout cas nzambe na lola mona ye. Bandeko esali passe makasi komona photo ya ndeko na biso Sandra audio wana ezali ya grande sœur na ye propre grande sœur oyo atikela Sandra Kabenji Libele grande sœur na ye Sophie Kabenji akutami na Allemagne na ville ya Aachen bandeko nyonso oyo ya Aachen partout bayebi mama na biso Sophie Kabenji baza na matanga moko ya kosakana te pona leki na bango Sandra Kabenji bandeko akufaka na âge ya 22 ans siko ndenge tozoloba boye ndeko na biso Sandra soki azalaki na bomoi
Paix à son âme, maman bipa yozali. Ezalaki penza mokano na yo teke po okite biso. Mais ezalaka na bankadia mpemba. Ba sorodiongo. Ba mbwamfuta mususu bandeko. Ko limusaka milimo ya batna sena tangu oyo. Nde bendoson mutu alimusa mulimo. Ya leki, ya yaya, ya ndeko na biso, mama leki. Sandra Kabenji. Esali passe makasi na ndenga kosaka nango te. Bandeko, mwasi azalaka être moko faible. Atako, nzambe atia kati na mwasi munoko. Orgueil. Makambo nyonso boyebi wana. Mena ndenge ya nzoto ya mwana mwasi aza être moko ezalaka faible. Siko yonde ko mobali okokamata makasi na yo nyonso, oyo soki omeleli diamba, oyo soki ozwili bakisi, obandi ko beta mwasi bipoto, en plus na zemi. Ndende kona biso Sandra Kabenji, ayaki kotika biso, vraiment, esali passe makasi komona makambo oyo, toyebite tozo kende wapi. Na keli susu bandeko, na bandeko oyo basana kati ya Europe. Biso ba chroniqueuse, soit ba journaliste. Moto nyonso kapalo baka na télévision, na yebi titre ya moko na mususu te. Po tozo mona ba réseaux sociaux yango, elobi pasteur Momboye ayaka kote ya biso alobi ke oko fongola portable okomona kaka mutazo loba. Ozo yoka ya zoloba pe langue oyo maîtriser soit français, soit anglais, soit lingala, mais makambu oyo azoloba ozo yebata azoloba nini. Mais azoloba kaka. Ndenge komi na réseaux sociaux. Bandeko. Biso tozo teya. Tozo loba ke ndeko mwasi oyo kutami na mikili na poto po ozwa décision. Okita na mabela bakoko. Okende ko bala. Bandeko. Wana ezali yonde mutozo kende ko bala mengaite. Se renseigner na nous s'il vous plaît. Zwata na yo ata ya 3 à 5 ans pona koyeba penza mutu wana azali nani. Okoki koyeba ke sensible ke azali chroniqueuse ya Congo Tchèque. Osuki kaka wana. Me foko yeba azali nani. Asalaka nini. Pe azali nani na mokili oyo. Nde olinga siko otia confiance epa ya cœur sensible. Me bandeko na biso basi. Bakomi kaka buyendi. Ndenge bato ba maîtriser ki Congo balobaka. Buyendi donki. Azo kende kaka bikenda. Il fallait alisima à raisonner, à kozwa engagement, mais buyendi bandeko et comme c'est trop. Tango yo ozwani na ndeko moko songolo na kati ya réseaux sociaux, ke bosala makwela, wana serobino eza penza mabete, ke ndeko sala makwela, mais zwata ya ko vérifier mutu, oyeba. Ndeko na biso ya mwasi o ba beti biboko na elongi nyonso ba déclassé ndenge kaka na lobi wana ekomi lokola bis soki pe voiture ezalaka na ebite soki pe kombi o ba bengaka 207 bandeko nazo beta lisolo oyo na ndenge ya pasi pe ya mawa nazo seka ndeko ya mwasi te mais eza ndenge elongi ekomi po ba déclassé yango na ndenge kosakana te. Oyo bomona ke kamine sala accident batu bakei batali babi o. Batu bazaki na kati bakufi ote, bakufi te babiki. E kamusaka batu nyonso. Ndenge elongi ya ndeko na biso ekomi. Oyo penza kutami na France na ngonga oyo aza na kati ya hôpital. Esali pasi makasi bandeko na ngai. Komona makambo motindo oyo ezo continue na kati ya communauté na biso congolaise. Vraiment bandeko esali pasi. Mama Jani Badioko na Angleterre. Tala likambu oyo yoza mutema boboto. Okokaka penza ko sipote makambo motindo ya boyete.
bandeko foto yeba na kati ya réseaux sociaux biso ba chroniqueuse tozo beta marteau bandeko mabala oyo eza ya musika na distance faut kosala attention bandeko tala ndeko mwasi alongwaki France aki asali makwela peut-être banda abima na se na tangu oyo mama na ye na papa ne babote na se na tangu oyo na famille na ye biologique ata mutu moko abeta ye motindo wana te me ake kozwa nkuba moko epa ya ndeko Benderson oyo atondisami na milimu mabe milimu akoboma bandeko nyonso oyo bokolanda video oyo boyebisa ndeko Benderson eloko kaka na senge moko aluka Yesu Masiya na tango aluki Yesu Masiya ekezala penza malamu mingi po azotambola na milimu mabe oyo aza kobomelaka bana ya batu ndeko na biso Sandra Kalonji akenda kaka boye mwasi kitoko na age ya 22 ans famille na ye na ngonga oyo baza na pasi ezongi makasi na kati ya famille bandeko ndeko ne ya mwasi mama na biso Sophie Kabenji oyo afandi na arène na kati ya ndako ne matanga mpo na leki na ye bandeko ya mama na biso Sophie Kabenji oyo afandi na mboka ya arène bandeko ne na mabela bakoko partout bazali na France Belgique partout matanga eza ya kozonga ya ndeko na bango Sandra Kabenji bandeko likambo esali pasi makasi esali vraiment pasi makasi kobungisa elenge mwasi na age wana eza penza shoki mpona bango nayebi te baza penza inconsolable famille mobimba s'il vous plaît mpona solo na mama Sophie ndenge azolobela yango te alobaka ntango azalaka normal tosololaka okomona bengi ngai ma chérie ça va tozosolola penza normal me ntango abengi kopesa lisolo ya leki ne bandeko fo komona ke au fond du cœur aza penza na douleur sikoyo yo ndeko mobali Benderson kotia famille ya bato na kati ya douleur makasi boye eske bipai oyo ozali kotambola okomi lokola pigeon voyageur okozala penza na kimia antuka nayebi te okozala na kimia soki yo mutu okelaki likolo na se okozala na kimia soki yo mutu ozwaki temps ya kokreye ya kosala ya kotinda ndeko oyo Sandra Kalonji na kati na mokili oyo me soki epai oyo nzambe abandaki koforme ye abandaki kosala ye aya na kati ya mokili oyo otiaki commentaire moko te obakisaki liloba te oyaki na ndambu ya mabele te ke ezala na kati ya litama ezala boye ozotambola na malédiction po famille oyo bazolela makasi vraiment bandeko na ngai na shite penza na komi na nga kokeye na suka esali pasi makasi komona biloko ya boye bandeko tosala attention na mokili oyo en tout cas vraiment nazozanga ta maloba kolongola mutu mobima na kati ya mokili adefaki eloko na yo ubien ndeko yo mutu osalaki siko okateli mikolo oyo akofala nango na sela tango na mabele donc tango yo Benderson osali ndeko na biso Sandra Kalonji otindie na mokili olobi ke okosala kaka 22 ans na mokili oyo na korekipere yo vraiment ndeko luka nzambe esali propre te kuna oboma mwana ya batu ozongi mpe na mabele bakoko ozotambola ozali mpe à l'aise vraiment mokili oyo ezali pasi mpe mawa nzambe soki biso bato mokili tozobundabunda tozozwa solution te nzambe pesa ta solution nzambe bundela famille oyo bakutami na pasi
po yaya na ya lobi ke atikala atana mwana moko ya mwana na bango Sandra mwana wana na ngonga oyo bayebi te azali wapi. Mama na biso Sophie ayebisi ndeko ya mobali alobi obomileki na biso otikali na mwana kamata mwana na kende kotika tapa ya mama atalelaka mwana na ye na mwana oyo atiki ndeko Benderson alobi kinia akokende kotika mwana wana te. Mwana wana azali soki dans les villes soki wapi bandeko famille ya mama na biso Sophie Kabenji bayebi epai mwana na bango wana azali te. Mwana ça veut dire mama Sophie Kalonji leki na ye Sandra obomoni photo wana kufa atikaka mwana moko ya mibale nde oyo akufa kana zemi. Siko mwana wana moko oyo atikala nde ye bayebi te azali wapi. Bandeko na suki penza awa batu nyonso bazaka na bizaeli ya boye ya kobeta basi na kati ya ndaku bokomisa bango soki basaki ya box na yebi te eza penza malamu mingi te. Foko sala ngele yo osali likambu omoni ke obimi gang mena tangu famille wana bazolo baloba kise oyo nyonso eza banfula boyebi banfula fula eza na Kikongo na français réseau sozo batu batanga ebele foko limbola yango na français po toza penza na ba-intellectuel na français ezali malédiction kise soki ezali malédiction moko mutu ezolanda ndeko oyo Benderson na kobungisa molimo ya ndeko Sandra ake kobeta liboko na mama oyo ya France. Vraiment na suki awa na pesi bandeko nyonso mbote oyo bakotala video oyo mama na ngai Arbetine na Angleterre. Gros bisous et outi na cœur sensible ma maman chérie. Vraiment sombo terminé neangoy. Petite sœur na mabela bakoko de la douceur. Vraiment mbote et outi na grande sœur cœur sensible ma maman chérie zombo te yangoy. Sami munda mukulu na Autriche na Vienne zombo te papa et outi na cœur sensible. Bandeko Cécile tosuki awa moko na mususu akoma na se wana ekesala penza bien. Bo s'abonner, bozwa implice eke uta na cœur sensible. Et puis vidéo na ngai nyonso tangu yozo no bake olingaka cœur sensible foko aimer. Tangu yozo aimer vidéo à cœur sensible likolo tozo matakaka likolo yaka diampemba échec. Bana poto, bana ki, bana mona Congo Check News TV. Ya Simu Mutombo. Abonnez-vous. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Oh, on suit mon penza.